Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé là-bas, site Pola, mais cette fois-ci Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika. Mesdames et messieurs, nous voici encore de retour sur www.congotempérature TV. Madame Nanga, Madame Mokoya Poto, Madame Mokoya Solara bien, Madame Rosette la fleur en direct de l'Allemagne. Je te salue, Madame. Voilà, bienvenue dans votre émission déjà au micro de la cadette avec la cadette de la presse Kradi Chanel Lomeka, Soda Makasi Kanena Lobabo Messana, Jordan Kambala, Monsieur le Noir, réalisateur, moi, Mouké Chadra Discoire, Pessana Bambote Ben Alina Maël et Motema Marcelo Katakata. Donc, bon, mais la question n'a dit ma bande de la femme du patron, je te salue. Viens dans mon code d'Enzu Maké, la papa, la station directe de Londres, Bambote également, toi, ma soeur, Prudence Kamota, la poupée nationale, Prudence Kamota, la poupée nationale, rendez-vous à Moko le 26 août, dans le chapitre Léopold, na Upen, Wana Kakayo, Sarah Poit, tonton Kilo, bien, Webika Poche, Ndeza, la Kaponga, Mo Penza, la cadette de la presse, Kradi Chanel, Omekano, Jala, Kajende, Zalaka, Babi, na Upen, dans le chapitre Léopold, Babi, soirée la Golden Party, la Golden Party, au monde, à Salem, Amani, au monde, à Berkas, le Berkassier 30, je te salue. Donc, bon, mais là, voilà, très rapidement, mesdames et messieurs, là, je suis déjà avec mon invité spécial, donc je suis avec Adams Luzolo, président, patron, et site Congo na Congo, Chinois noir, Bambote, Chinois noir, Bambote Belé, président, patron, et site Congo na Congo, l'opérateur, Beta Maso, Naïka, na cadre boulot, Zalaka, voilà. Bonjour, président Adams Luzolo. Ouais, bonjour Chanel, bonjour Batutu Bata Abisso. À travers le monde, fanatique Nayo, fanatique il y a site à Makasio, Bata Abisso et puis Nabato mi balemi satu balinga Adams Luzolo. Voilà. Bonne santé, bon travail les gars. Ouais, santé ça va. Ce qui est sûr, Nazaki un peu convalescent et bika elanga. Moi ndenge zalaka ba changement climat moi ba poussière et ça là que nazaki na moi kokoso côté santé mais Dieu est grand, Dieu a fait grâce et naza bien. Voilà, président Adams Luzolo, Penzamba Bosoto un bon na Congo température chez maman Rosette la fleur Bambote Belé. Est-ce que vous pouvez expliquer sur moi parcours na yo président Adams Luzolo la mukaka boya tangi classe nembala moko comme journaliste to bandanga mo musala mo boy to pe nani pas motiver yo lelo vraiment okoma le to ebota ke patron ya site Congo na Congo. Ouais, bateau yo batala ngamo trop na loba mo trop parcours mais ah le les Congo température. Je pense que c'est pour la première fois une émission yo donc bato ba retenir ka que non Adams Luzolo na bandi carrière na nga bandi carrière na musique na banosa chorégraphie tout ça na orchestre na biso mo to bano travailler na ngozaka na centre Wallonie Bruxelles à Owel Afro Jazz ya massa nga Janel ba massa nga ba Edomaka ba Agnès Moulasi ba pitch and bass tout ça qu'on a ba danseur na biso bano sa chorégraphie musique na biso musique de recherche monde ba genre ba musique bo beta musique na ba style ebelé à monde mais bozo beta na langue na biso c'est-à-dire bogo sala bo yemba salsa musique eza style salsa mais bozo yemba ngo soit na kikongo leta bogo apena nzembo lokola ya ngomba tata yelele eza kikongo mais ezokende na rythme ya salsa bogo beta pena zouk bogo beta pena ba reggae wana ba masa na biso ba Janel nde bazaki wana après parcours wana musique na kozwa branchement moko tokomi ko travailler na équipe ya chorégraphie ya wenge musique à maison mère à l'époque
l'époque on a masoto beteza le teza ya bakala vraiment ya ba 2000 ba 2001 ba 2001 bazaki étudiant maintenant que la zamba ba travail ba chorégraphie et tout wana et ça que na comme pesa beaucoup plus na musique na négligé classe des pères na biso avoir kufa puis à son âme a décidé à lobby soit musique soit classe. Moi je ne peux pas continuer à payer mes frais et yo ozutanga na hotel que na musique parce que na campus ba invalida ngai par rapport à pourcentage de zoga muke et ça que père a décidé soit musique soit classe. Des places na hotel que musique na au kota na qu'on a aussi ça ce na kota classe na ISPL na sa relation internationale et gradué ndé na banda yo art dramatique et pas Caleb. Le wana groupe chrétien wana ils ont un problème dans ça art dramatique et tout. Mais quand dans le monde il y a internet après parce que je fais la pique et pas venir à Nice na RTNC l'idée m'a souhaité découvrir nga habituel le talent tu peux faire quelque chose na télé les expériences que tu as par rapport à savoir faire na yo ndé aéro côté na vie du public. À l'époque, nous avions Vincent Louise comme cordon, Bogos Anderson, Christelle Mamoula Rose, Christelle Boanga, Nora Pelinda, Jazz Kavulu, Rabi Mavinga, tous avions bien belé. Excusez-moi, nous avons poto la mine donc vos beauté image, Blandine Osako, Clarisse Bibinda, bazaki belé vraiment côté kuna, dès que ça la sugo, à vie du public. Malentendu na grande émission mo fanosa na kofi émission ne kotate et tout et ça que na kolongwa nga avis du public to sali poto na balamine na ba beauté image ta ba nora si liwana après 11 mois to au sala et lenga Congo na ba Tresimbelenga ba Glody et lenga Congo to travaille sous pendant presque une année nde sukoyo Congo na Congo et ko botama. Voilà, merci président Dams Luzolo. Mais tout le monde a une image, tout le monde a vu trop pembeni à hérité Wata. D'abord, question de bosso pour hérité Wata, c'est que yoposa attaché de presse nae. Attaché de presse hérité Wata, omoni nakati orchestre. Orchestre ezarana organigramme nango. Organigramme nango toyebi. Le président du groupe c'est Héritier Watanabe après tu as chargé bazawana toi na secrétaire général azana chargé à marketing azana et puis na kati organigramme ya groupe tu que attaché de presse Héritier ezaka ya joka kabengele o batuno so bayebi biso tozawana toza ba collaborateur ya artiste toza ba collaborateur extérieur ya libanda eza ya kati ya groupe parce que so tel na ba personnel ya la team Wata Adam Suluzolo azati mais so tel na ba collaborateur extérieur ba kotanga ba Adam Suluzolo omoni parce que na jouer pe rôle monene ya revendre image artiste omoni au-delà de tout ça marambotel orchestre avec l'artiste Héritier Wata la Pulga on a une relation de frère. Héritier c'est un frère pour moi, je suis son frère omoni. Héritier par rapport à la relation qu'on a héritier. Héritier présentant et pas maman aboti na matanga. Ya papa ba Cédric Wata, paix à son âme. Tout martyr, tout y na Kankokolo. Le jour là, vient à Zeka le Zeka prêtre à Outa Pemi qui va à la mer. Mazalaka. Ma Brigitte, madame Yazeka Lozeka, à Londres, Bazaka, Chims Kabingele, la mère, Bazalaka, Bazaka, et puis tous les staffs et orchestre Bazaka, et Tao Lila, la Simakata Falk, Lila, et tu as expliqué à papa ou à Koufia Zakinan, avec son cœur, à l'Oba, Penasuk Naza héritier au Naza, c'est grâce à cet homme. Moi, je passe à moi mon bal pour la première fois. Na mon héritier ma mis héritier quoi azole la pena kolela o ya passe ya douleur mon avec moto akolela deva batuté c'est un grand artiste c'est un grand par rapport à respect et militaire zanango akolela deva batuté mais na coulisse siko akolela nga yawa tu vois
tant aleli apesi courage nous expliquer mon papa akufi soki naza héritier oyo bato nyonso bayebi lelo c'est grâce à cet homme il m'a élevé mais moni bandeko na nga lasinga basere na mo mibale bademisere na bi basere na nga na France a quelque chose balongwa awa po na ko récompenser papa alali to longwe wana to kiti place corps ezalaki to kuti mama ba héritier avandi héritier gunzami excusez-moi asimbi mama simbi rabi mama c'est mon frère mon ndinga lui c'est mon frère c'est un frère abeton so mon motemati po na nga yango nde et contact à considération nous doit considérer nous doit tchone esika na donc to na ba relation de bato so azate non alanda héritier pour na mbongo alanda héritier pour na libanga alanda pour na voyage pour na boté d'abord mutu azo considérer yo na savoir faire na yo azo considérer yo na musalo zo sala et puis azo peso esika nga présentant moi si na ye c'est pas donner n'importe qui to vandi bo répétition to répéter courir qui to vandi na billard boyaka kabina boyi place billard avec le billard abenga na yebo omoni moi sitanga madame na ngaye wana maman Lolotte Molicho mère bien elle est belle hein? C'est ma femme je l'aime beaucoup donc ça va considération donc pour nga yangwana qui attaché de presse qui nani il a importé ça tous ça ba frère on s'aime pas pour les intérêts mais entre frères ça se passe comme ça na cause a un problème donc le monde a un problème il y a le colo tous ça na Shadrach aye bijour ngo Shadrach va zo filmer biso disquared toke nini maki Shadrach ba jour ngo toke maki kuna na mimosa maki ya nini ndule ya sortie officielle ya Béatrice toki na maki nga lokolo na olataka lipapa na okumba voiture lokolo no esimba te nzonde héritier bayebisaki déjà ke nga na problème ya lokolo ntango amoni nga abengi nga Shadrach azalaki ko abi oza na problème obombeli nga ozwi po yo tobi babwakeli mbasu mundi bayebisaki babwakeli mbasu yo obombeli nga yo kasi bato nyonso bazawa mundi ngocha mundi bato nyonso bazawa na leki kolinga bango keyo mais pourquoi siko bato bakoloba nini nazaka na yo mais makambo na yo moni esali epasi mais comment nga na kobombela ngai nazoki problème na lokolo evimbaki nga nazoka kotambola te mais bayebisi nga kutu te bayebisi edéranger ye ntango amoni nga susu mosika ya maki kuna alobi tozalaka na Shadrach disquared mutu afilme biso na butu répéter na butu vers ba 22h ba 23h aye pena talinga pena bayebisi nga babwakelo mbasu yo alobi pena omoni bato nyonso bazawa na leki kolinga bango ke yo nana yebiso ke na linga bango koleka yo aoyebisa nga bien bon omoni mutu oyo kelo pasi na problème mo boye alors nga qui attaché de presse na leka na TV telo ba na attaché de presse héritier mon bato balobaki ono na tikala oloba ngote nga na lobaka na collaborateur extérieur il y a l'artiste et puis entre moi et lui les relations il y a frère il y a un groupe na comme nango la team wata là où il est président et nga naza na groupe na mo comme nango Congo na Congo et sika nazo chapeauter donc voilà. Mais en tant que collaborateur, expliquez-nous un peu faire comprendre un rôle attaché de presse et Zarani. Rôle attaché de presse, au moins tout ce qui est communication à l'artiste, ils sont chapeautés par attaché de presse, les interviews, les émissions, les conférences de presse, moi dirigeant attaché de presse. Ndeti ngabona na posa sala émission na héritier, il faut attaché de presse na ye ayebisaye na ko contacter attaché de presse a signer l'artiste a jouer rendez-vous na mamoto a communiquer yo normalement les cas bongo oko les gamba mo par artiste était pour ça une émission interview to akende na chaîne moko boye akende koleka moto dirigeant ils a attaché de presse et puis attaché de presse pour na ba conférence nyonso ba conférence de presse nyonso moto organiser attaché de presse voilà. Mais
Ntokanza kwanza attaché de presse, oui, mais kama lelo nga yoka jokanda za attaché de presse ya tika tanabe pourtant mutu oyo abetela yango tolo tobeza Karine Mokonzi po anini ya sala bodo andimane ka kobima le devant to komi tumbaka mbeka yeka abima poto mona pe joka pe ata mamba wata. Non, kasi on a ebisiot. Mon discours était question oyo fallait ce qu'on zonga ce que pas la baronne ou tourner notre baronne qui est mais toyebi attaché de presse par rapport à organigramme ya groupe ezaka omoni ce que arozonga yim to koyebisa yo. Mais pourquoi moi secret famille moi bois famille moro en tant que collaborateur. Kasi lo na lobby wa Karine Mokonzi pe aza collaborateur ya artiste ana relation na yazo entretenir artiste aza na ba clause na bango nde basola ndenge nga pe naza na ba clause na nga. Moi je parle oyo nga na nango so na bina sala interprétation ya Karine tam susu na kokoma na ba pointe mais mutu aza mieux placé à répondre nango c'est Karine Mokonzi omoni. Point de vue non par rapport à annulation de concert au combattant bazo sala on a eu aux hommes on bien tout Un combattant donc tout son na dossier na finga exact non exact ah j'adore maman ba finga ngango trop ba finga trop ba lobby trop pour niveau na loba qui pena mécontentement na la TV par rapport il y a pas problème ba combattant ngana ozo kaka part ya héritier mais je vois tous les artistes congolais oyebi ke na Congo ba talent nano esili ko botama te ba leader pe nano basisi ko botama te ba nzembo pe nano esili ko komama te ba ko beta kaka ba vraie chanson ba ko bimaka kaka ba vrai chanteur ba vrai leader ba o ba bimi lelo qui pouvait croire mais ba bimi bazo sala pe chemin na bango. Alors musique oyo biso tozo boya o lelo biso passion biso do mona na Congo leki ya Syrie passion biso do mona leki passion ba sud-africain ba mona à l'époque passion to mona est-ce que leki passion oyo ya guerre à Irak. Donc bato bazo confondre makambo na époque ya Nelson Mandela tant bazo kota ba prison pour obundela mboka oyo ba ministère na bango ba no betaka ba Olympia te ba betaka ba Zénith te ba betaka ba musique ezo beta lelo siko boloba ke pasi ya na Congo ya na pasi ndeti toto sibira nga yo bana vana na téléphone oluka connexion internet na bandenge tuna tia ba VPN ezo simba te na sabo et simba te. Pourquoi? Parce que toi na Congo biso ndeti o sibira ngo bon ba musika. Dans tout ça il y a des vrais combattants. J'ai reçu un appel, il y a une dame depuis London abinganga semaine passée to sola na ye ataba 2 heures de temps asa combattante s'est présenté par asa combattante mais tala lit ne ça boy bato bazolika na bato baosa ba vidéo ya ba ngir ba combattante wana mwana mwasi do lobananga babi oh non ça sala ba vidéo ya ba ngir ya kofinga ba bêtise kofinga ba famille kofinga ba mama ba papa basi ya ba artiste musicien baza ba combattante un vrai combattant finga te un vrai combattant lo ba bêtise te un vrai combattant a bundela ka cause moko boy abi na tout ce que musique alobi biso to pegisa musique pona pona ndenge bango ba oloba te ke no ba sentaka ba na bato ba sentaka ba krokaka ba fille ozo comprendre pona yango te alobi biso to pegisa musique kaka potango bazo mona musique ezo beta te ba politicien na ba koki ko sala quelque chose omoni mais ça te que non na ba réseau ba combattre muso ba loba musicien soka ye awa azo boti sabana na biso azo sa boye wana eza n'importe quoi. Ba faux combattant baza ba vrai combattant baza eza bato mususu ba sala raté parce que na poto to ebi ba le temps c'est de l'argent bo so la outo na muto zo bisa que non j'ai pas le temps na skale ka na moi 10 minutes na 6 heures déjà do fona ke boulot bango kuna boulot na bango do air na bango na nde biso to vanda pe na boye journée pe kufeli yo bango baza na temps wana te mais ce que mutu oyo atala internet ami filmer na rata douche a sali vidéo azo finga pona ko lobaki ya sa combattant te ba combat fwanti vrai combattant za combat fwanti te combattant pena o abundela mboka ayebi bo peksa musique mais soke na mbuta lo me musique zo beta ok pas jonga suki jonga mo ba place ba musique ba email ya banane beta ka
bakoma osangana bango bakoma beta musique na coin moko eza na poto musique ba congolais obeta te mais ba Emilia ba Suzuki ba Celeyo ba beta na bango sans problème. Vous comprenez? Sans problème. Mais musique ga ozo utakishasa ebeta te mais bango moko soki baye moi bata poto so baye tala na ba kermesse no so mwande ba yenga bazo yoka musique na ba kermesse tout au monde na bana poto bazawana tozaki na concert mona yetina na baoba bana poto yele tozaki na novelas wana na matadi bana poto tozaki na nini na kermesse oya ya Palme Beach mais bana poto bakino kutu muke bango moko awa na poto babo ya musique mais aso baye yango na fikini kuna bango na bango et puis bozo boya musique bolobi kongoza na matanga bon kongoza na matanga ça fait 17 ans tozaka na problème ngo awa matanga ngo bo pekisa pe masanga parce que mutu ala matanga ko mela masanga ndeni to lela bralema pe kanga bra kongo pe kanga ba conteneur ba yela rabiso ya ba vin moi ba vin o utaka poto na ba whisky ekotaka lisute ekota lisusu te po yango les heures langusa bato biso to na matanga to lela bo to ko mela lisusu po musique etambola na boki soki boki eza c'est que musique il faut ça siko bino bo pekisa musique bo pekisa pe boki botika biso to za na matanga tout za na ba problème awa ba yebi yango te pasi wana ba evida pasi wana ba diata pasi wana kozanga ba transport pasi kozanga ba courant ba mai biso ba tout mona yango na ba musicien biso na bango toza biso na bango toza vous comprenez bazo reprocher ba tout à la ngana mona héritier azo niler concert na ye ya dundu na Angola tant que nega Angola to kebo ba yebisi mboka oyo kobeta awa na dundu awa so tambola quelques kilomètres au mona bande ko na ba congolais ba réfugiés baza ba réfugiés awa yosko kobeta concert po banani ba kota ambo héritier somba biloko mbongo ne ya caché asomba ba piquer pa biloko ba image za asomba to kenda pa ba réfugié wana to président et tu pesi ba message a emeli ba muke anila concert wana ba check da ba podium ma mutu abino beta te po ba baza ba congolais ça geste patriotique te ba to so ba boya awa na matanga Tshisekedi musicien ni na kenda kuna mais ngala héritier to kenda kuna Belgique awa na nini na 10e rue na limité musicien ni kenda na to ngana héritier to kita wana ba combattant limité ba yebi ba mona ba tutu ba boya matanga conférence de presse héritier bien lamba Tshisekedi ils imaginent vous comprenez ils imaginent mais ça fait mal comme on a congolais azo détruit congolais vous comprenez congolais azo détruit congolais ça fait pitié héritier sur bête musique lelo te boto ba héritier ka te mais ba musicien sur lelo sur bête musique te musique betambola pe na âge carrière betambola na âge na 25 ans 30 ans au bête musique te au bête on âge ni vous comprenez pour jamais au bête na 70 au bête Olympique de Paris yo yata vous comprenez yo faut ya lelo ndepo kinde musique ya lelo parce que na époque na musique eza époque so que époque no eleki au forcer et simbate wa faut za confirmer mide lelo babeti boye yepe koto be danser ba boss vous comprenez wa faut za confirmer mide donc oza partout c'est vrai to binaki yungana to yebo to bini tout to bina lelo sikoyo malgré zo beta non mais ce gars danser ba boss bandi confirmer mide biso vous comprenez wa faut za confirmer mide que non de génération à génération pour bato mosusu de batikala babeta barenia pe batikala mais lelo ba jeune ba obeta mais otala boye na liste ba jeune faut za su ya nyonche vimba ko beta ngata 50 fois bato ba vimba kaka mais bandeko mosusu omona donc ça fait mal ba cher ami combattant bino bato sala ba faux combat et c'est un peu devoir ba vrai combattant eza biso nga na sala émission moko na tchango te na monaka no ekoma siko ba règlement de compte les autres combattants
te nga na sala na lobi te nga biso za ba combattre parce que biso to mona bato bandika wana oh bato bandika wana pe na biso bato mona bango ndika bombi biso to mona bango awa bango ko na lisolo mais biso to mona ngo awa nga na sala émission na yamba ba groupe de gens o ba sala komba ba lobi ke bango ba yebi bandako ya bato wana tu batanga bakomba bato wana kino toyebi ndako na bino toyebi ndako na bino toyebi ndako na bino toyebi koma mama na bino toyebi ndeko na soki kaka bobeti kuna biso mpe ya tobeti mais na boya kotia video wana mpona kodéclencher guerre te omoni nous voulons la paix dans ce pays bato oyo bazo combattre musique na biso baza kaka bakongolais omona ata na kati na bango ivoirien te omona angolais te e bangolais baza na guerre ya savi mpi mais musique ezobeta nango sero wana babrazzaville baota kozala na baguerre ya lisuba wana oyebi mais oyo dans la guerre de Congo il y a pas de camarade o sero wana guerre wana mais musique na bango nango beta biso kaka awa jalousie mal placée voilà. Madame la Présidente, Dame Souzo, en tant que membre à Jimelco, pourquoi tout ce temps toujours remarqué silence dans votre groupe? Monika Ndeko Lobim, étant que membre, donc membre sympathisant. Donc là, na organiser la réunion, na benga batu te, nga so ba yebisi kaka non yakande na ye. Mais en tout cas côté tali organisation, ça fait un temps beaucoup tanezate, moto sola ki oyebi a Jimeliko eza na ba tiraillement eza na kati ya Jimeliko eza na ba association nyonso eza na kati ya presse nga na toyokana te a Jimeliko ebengi biso tosangana tosala bomoko mais déjà na kati ya ntima déjà yo ozala na problème nango nayebi motu na makolo te nga peta mosu na problème nango toyebi motu na makolo te. La première des choses on devait d'abord faire yako katana ba mauvais racines oyo botaki déjà ya ba problème oyo eza na ba source te so yoki ovandi pe no tuni nanu na Shadrach wana bowela nini yo sikoyo otape na en réalité to wele lote mais tam sous place mo Shadrach na ovanda ayokaki ba oloba ke takuto ba kuto boye pona yo 5 atunanga ba mo caméra za abando tumba ngata on otala bo comment Shadrach leki na TV tumbinga Shadrach yo leki na TV tumbinga bo te ba yebisenga yo sala ba yebiseki yo vous comprenez ba yebiseki mais pourquoi pas me trouver presse na biso ese beba de to bebisa ce que ma bepeza biso bato tozo gérer ba chroniqueuse na ba chroniqueur na ba site ngani na boye naza na ba fille na kata site nanga to na biki ba fille wana bazo sala musala mais bazo respecter déontologie te bazo bebisa musala il faut na banana nous pour éduquer nanu bango ko yebisa bango non en tout cas pas na biso na musala o esengi boyete biso to na ba site ba jeune talent to benga bongo biso to ko sala ba site lelo il fallait tout le kana tout à bateau to gérer bango biso ba Franck ba Tracy ba Vincent ba Julien nan so dans le site ba Jordan ba site qui encore na ba jeune ba Freddy Akimbe ba Matika Songo moni ba to na ba site biso to na ba site sikoyo bato wana to gérer ba site tout ça la sorte que to yeba nanu ko yebisa ba journaliste na biso to éviter nanu ba dérapage parce que so biso tozo autoriser bango les gars na TV ngala ko ça par exemple a FIFA qui a ça l'émission mon boy a fini journaliste mon boy to a ça l'émission na site nanga mais azo sala ngo déjà net kaka ba monkeri matumbola to tumbola moto nga mo de fana tele melango
ici chez moi et au légate ce biso to komi ko telemelango babilo wana nyonso eleka nango te ndeti Frank aza président ya association ye moto azo chapeauter association exemple on a fallu wuta pa na ye atali pe ba journaliste oyo aza na bango hein imagine ba opesa na site imagine ba pesaka eloko nini ye moko no etake président ya association wana azotelemela nini ozo comprendre aza na posa presse yango ya ligne ekoma nde nini soki atali mpe entourage na ye atali mpe bato ye aza na bango oyo nga nakoki koloba epa président association yango wana ndeti nga so nazali président association les choses oyo nga na bana nanu combattre eza nanu wana kotala nanu bato nini oyo baza entourage na nga moko na mpo nazala exemplaire kotelemela nanu ba-antivaleur soki oyo baza pembeni na nga bazotengama ifo na zongisa bango après nde sikoyo mpo soki tosali yango te toza na biso achimeliko toke mosika te il faut pas marcher le mot toza po na souci eloko yango ezala bien mais so tomoni kaka ezotengama akwa bon ya kozala omoni voilà. Là, en tant que journaliste, toyokaki bandeko na biso mosusu bajournaliste bamaseka songo bakeni piana mwa bitumba moko elekaki conseil nini okopesa mpo mosala tosala esengama barespect moko boye mais acte wana elekaki conseil nini okopesa bon ntango nayokaki yango nayebi te ki akommence mais nasepeli yango te déjà yango te mosala na biso notre travail c'est informer et former et non bitumba so dans ba problème to nga pe na kuta bela ba problème ba te belé nga pe na ba preuve eza so na bibi na no beta bato na beta bato nga bota bato fort pe maître kutu te menga pe na ko boté yo so za makofi pe na ko boto pe na ba mama na ba bongete pe no zo pe na be yo mo pe no mo pe no mais eza éducation pet on comprend yo ke no buna na milieu du travail après l'équipe na TV lobi pe na beta ki non Kina Fredi Akimbe kuta bia fois pesa matika son trophée na axe wana na ça ne peut monsieur moi pesa que champagne so na tombokela ke mabe na biso non botika ba biloko wana na kuta na matina biso tika ba biloko wana biso pe bato na biso botika ba biloko wana nga so ndeti moni mati na yebisa ila biso mati soki bafinga bato na net koleka nga moto ate ngai moto nyonso koleka zonongo badi embela ti abeta eboye après sikoyo soki alobi tokóma boye naa na ntan wana kosala moni kosala moto tosali mpe mwa trop eloko te mais nga bafinganga trop journaliste tout bafinganga tout mosuku tudale pambaka boye jalousie ka tala biso te bato etinda bango basala mosala oyo basala bata nyonso basali boye base retrouve te biso te nazala te place babanda mosala ekomaka biso tobanda ntango biso tozalaka biso bato akala biso bino kasi bino tondimi bino kasi bayaya na biso comprendre mais bosala nini biso toyebisa bino te bolekisa l'air bolekisa scolaire kope esimba te biso toye tozosala mosala tomona bana baobima bomona makambo ezosalama donc ya kosamba eza te baya na biso respect na bino mais boza baexemple te voilà tozotosukisa question oyo point de vue nekozala mpe lisusu nini par rapport ya nzembo toujours kafabukasi ayembi afingi bajournaliste internet est ce que d'abord premièrement koyeba cause ya nzembo toloba wati biso tozwi tobebisi mosala tokoma bachronifointe te ndeni me nga pena lokuta mabetela sepeli nanga na kombo yango nga pena navue chronifointe esali nango mpe nga bien nga pena chronifointe pozano exemple te moto akolanda na mosala exemple nanga motu aotala nga la otinda te motu amona nga nazala exemple to te nga naza nanga exemplaire te ocomprendre mais motu nde moto akoyeba so naza exemplaire to naza idole mpe ya motu ocomprendre mais chronifointe pena obo musicien akoma muzikana eza mpe appellation ti biso oyebi keno moto abetaka instrument babengaka ye nani musicien sikoyo ye musicien
Ye musicien akoma muzikana. Animateur akoma atalako. Eza ba appellation biso siko ba chroniqueur to ba chronique eza ba appellation. Donc merci pour la dédicace eza peka che biso peka aka accompagner les bateaux pe basala musala na bango ba voilà. Nanga lelo mutako sauter na ba teva kine comme kufa boy pour éviter cet internet. Voilà. Voilà message à Souka na bafana. Et puis ba dédicace c'est possible. Merci Nabino tout botali biso na température Congo température bato batali biso na yebike nalinga bino mingi bolinga nga pe mingi. Je fais toujours mon travail. Moi mon travail ezaka bozala toujours informé. C'est Congo na Congo grand prêtre Jimmy Belao depuis Afrique du Sud PDG Michel Mbungu JMB Connect International Elena Pemba Fatal Femme Sarah Zele Idéal Femme Maman Bota Dame Suluzolo depuis Montréal Fatou Bouka Demol Maman je t'aime beaucoup Sokiyote de l'ENA ba discoire di Shadak Oye Bandeni Congo température Oye Bandeni grand prêtre mère après Nzambizara mère c'est-à-dire Nzambase big respect na longoli lunettes maman et puis na pesi maman maman de pesi mbote na pesi susu mwana nga Gresson Adams Luzolo Adams Junior c'est-à-dire depuis London British enfant pesi mbote émission nanga te bato bo mesana mabanga nanga bozela nga côté kuna ndesika boza pena mabanga na bino na pesi dira makaya mon ami frère grand prêtre depuis la France je te salue et puis Estache je sais qu'il est nationaliste le grand sapeur moto pena mon boro papa mbakufa na moto ils a cadeau à venir dans Estache je sais que les nationalistes là taka ba Viviane au studio depuis London na mère Laura Mabiala grand prêtre Zeka Lozeka prêtre et maman Brigitte et puis na pesimbote na yemoko choisi matata le grand prêtre choisi matata bote belé na yemoko Chimska Bengele na London Jenny Play na Fernandez depuis London na pesi sakatien fille à Megan Mamie Alice Mojalisi la baronne check. Voilà, tout est bien qui finit bien. Merci de nous avoir suivis sur votre chaîne www.congo température TVA. Jordan Kambala, Monsieur le Noir Babi Oumela, Lina Maël Moté Maya, Marcelo Katakata. Je te salue de la part de Shadrach Disquared, dans Bambote, Ebele. Voilà, à ça, on a pris dans ce camote la poupée nationale à Bossani Ote. Bien en Denzu Maké, la papa Anastasie. À Moussala, toujours quand les abonnez-vous massivement sur notre chaîne www.congo température TV. Mère Rosette Lafleur, en direct de l'Allemagne. Merci Belé, merci Nabino surtout au Bozo Lemba Bisote pour Bisopeto Lemba. Notez toujours on a pour nos CP Sabino. Voilà, je vous quitte. On se retrouve à la prochaine. Bye bye. Mon atier, botalelanga. Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, na cité Pola, mais cette fois-ci. Congo température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo température TV. Congo température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Biso nyonso tobina Congo température eye na mopepe asika ya tobina Congo température eye na mopepe asika